Congo check check TV. Yasibo Mutombo. Congo check check TV. Yasibo Mutombo. Beauté partout dans le monde entier. Nabalandi nyonso ya Congo check check TV. Ya Yemoko le big boss. Papa Sibo Mutombo leader ya Pembe. O papa nabiso aleki o ya bango. Kaka ndenge na lobaka nanga kaka. Oyo na oyo. Est-ce que ekokani? Point d'interrogation eza yanga. Ba réponse eza ya bino bisika nyonso bozwami. C'est toujours bien moi l'artiste à serre des artistes. Bilimbi et moi na muluba ya solo solo. D'autres fois dit la poule ka love mboka bolingo eza biso. Soki nano ozu tenter mais que solana biso to ko sona mboka bolingo. Est-ce que ba lova yo? Car na émission na biso vous avez droit de savoir. Oui, vous avez droit de savoir tout ce qui se passe partout dans le monde entier. Lelo lisusu na pusani liboso na bino na betela bino li solo oyo ya pasi. Vraiment et ça dépend pasi ya makasi. Bandeko balani nyonso ya Congo check check. Ezana ndeko moi stango tozolo ba awa azana hôpital. Na hôpital abilité mais asali fausse couche. Aboti morné. Makila isopani ebele. Mais place azali na hôpital ndebisika oyo alelisi singa. Alobi l'artiste assez des artistes namona ka trop yo lobela ka makambo bolingo. Po mboka bolingo ezamboka na yo. Yango vraiment na bengyo lisusu na likambo oyo ekoki ko bomelanga pena bolingo na ngai yaka nanu omekempe koyoka lisolo oyo otunelenga bato ya Congo check check ba mekempe ko pesanga vraiment batoli na bango bayoka na lisolo nanga ba mekempe ko lakisanga lolenge nini na ko banda pona kanye lisusu motema ya mobile nanga de plus bande ko oyo babala na kibango mibale babeti déjà 7 ans mariage babota kati. Famille à mobile soki aye na ndaku bako finga mwana mwasi oyo. Bako lobele n'importe quoi parce que abota kati. Mais soki mobile aye akoti mwasi azolela abandi na ye bébé je t'aime. Quelque chose obotati. Mais ce que je sais un jour tokobota. Azolendi se kaka tika kosilika tika kolela moi ça j'ai décision bena abomande libala akende mais akende vanda ta shibango ke ba finga ka ye balobela ka ye ba mabe trop chaque fois pour na makambo robota mobala lobisi c'est comme ça na musala nanga nazo senga nanu permutation ba batina nanu quelque part tokima na famille tant mobala sengi batindi esango ebise ke kosala autant des années batindie na Lubumbashi azolo ba bien ke to vandaki na Katubade na Lubumbashi bandeko Lubumbashi soki ke Katubade ezala na Lubumbashi boyebi vraiment ke bandeko ba vandaki na Katubade na Lubumbashi place bango ba vandaki na Lubumbashi basali kaka 2 ans ya pamba société est déclarée le sous poison na kin bandeko balandi moi ça comme boye moi ça binga na zonga na kinte vominga na tikala nanga awa OK osali musala après oye ko zonga boye pona kine na zonga te poso na zongi na zonga na minu ya ngando na kozala susu à l'est tala awa na Lubumbashi na ye mwanzoto mais soto zongi kin na kozonga susu miyoto mobala lobby qu'est-ce qu'on peut faire parce que moi je ne peux pas te laisser ici à Lubumbashi et na zonga ngamoko na Kinshasa ba peseni ba idée ba lobby si c'est comme ça to luka mwana ya ko adopter to sali 2 ans awa to lukata mwana ya 1 année na 6 mois to adopter mwana wana to kende na ye tango mutu nyonso akoya to ebiseke no tango na kendaki na botaki ba onyo sumi bale bayokani baluki mwana wana ya 1 année na 6 mois ba adopter mwana na Lubumbashi bakiti na ye na Kinshasa capitale ya Congo RDC c'est mon pays bande ko balandi ya Congo check check likamwa pasi ezanini ba ye na mwana ba comprendre que non oyo héritier na biso ba ke na mwana na société va comme moi na makambu tout batie mwana héritier biloko nyonso ya papa. Après une année moi s'est trouvé enceinte. Oh, likambo eza solo to lokuta.
bake na hôpital azana zemi et sengo wana siko ya keno ya solo vraiment ngape na komi mwasi ya mabota 1 mois 2 mois à comprendre que non ngai vraiment na kobota alobi te likamboyo na utika ona no boyete na meka nano kobeta nano ma copine à moi likamboyo abengi ma copine à moi ayebisi ma copine ndenge naza awa tala boy na suisemi mais moi nozo mono toloba ke tobota na Lubumbashi tobota te moi noyo to adopta ye mais ndenge nazo banda kobota boy bana nanga siko eske bako héritier biloko po biloko nyonso batie déjà na kombo ya mwana oyo aza awa bande ko balandi ya Congo check yoka ba camarade mususu na ba makanisi non esengeli kaka ko éliminer mwana wana oh likama ko éliminer za awa o te foka ba éliminer mwana wana sinon pas yo nengo za wana bana na yo bakozwa eloko te mwana mwasi alobi vraiment nga na ko bomate nalandaka mwana mbali moko l'artiste c'est des artistes bilimbi aboya kapena muto abomaka bi muto sala bato mabe vraiment nga pe na ko bomate mwana mwasi ba pesani ba idée ba si c'est comme ça tolo kaka babandi ba ya kaka bakota na ndako na butu ba kimase biso basenga bambongo metango monta ba osenga tozana ngote o mbongo tokopesa bango ekozala muke si c'est comme ça ba tozu mwana na bino parce que bo pesi mbongo te bande ko balandi ba yokani na babandi ba ye na butu na ndako basengi montagne ya makasi montagne monani te papa na mama babimisi mbongo bazana bango muke balobi si c'est comme ça tozo kende na mwana oyo tozo kende ko bwaka ye na fleuve bazu mwana mobali wana o bango ba adoptaki bakei me copie ya mama na camarade na ye papa yebi na elikango te papa komole alors tango basozolaki na babandi abisaki babandi soki bozu mwana condition ezaka moko bobo maete azala envie parce que c'est mon fils à moi bobo maete nazo sala bongo po papa na ye azoboyo koyebisa nga ba vérité mususu oyo nga na za mwasi na ye yango soki mwana na ya mobali abungi akoyebisa nga ba vérité wana parce que un jour na kobenga bino boyo kotika mwana wana alors bobo maete azala bien kate côté bozali pe apesa na bambongo ya keno eloko nyonso mwana na bandolo ko mopanzi wana basunga ka mwana bande ko balandi mama yako se retrouver sikoyo na moment oyo ke mama abota ini de na hôpital oh bakomi na hôpital bande ko na ngai mama makile ko mobima mama aboti awa aboti morne akomi olela sikoyo akompane ke eloko na sali oyo nde sali ke ebo mama na nanga akomi ko examen de conscience yemoko abisoki na longola ka mwana o te na ndako peut-être mwana nda azalaki bénédiction nanga tango mwana aye na ndako nanga nde na zuizemi siko na sali susu erreur yake ba enlever mwana oyo nde yango moni na koki kubota mwana na ya bomo ite na boti morne c'est que eza mabe na sali nzambe limbisanga ndeko mwasi siko azotuna na sala nini na yebisa mobali nanga vérité ke ngande mutu na tindaki babandi wana baya ba enlever mwana wana akende pona zwa kizemi ou bien natika kaka likambu oyo boye po tango na kotika likambu camarade na ngawo ya yebaki likambu oyo abandi deja ko condamner ili susu abi omonike ifalaka otika mwana wana po makamba boyenga na sambela ka ekomo sikoyo ekomo salanga sikoyo bien te na komona ka lokola ke na sali lisumu mo boye il faut to landena mwana na za invité po soki babomi mwana na makila mwana ne kozala pe na mutu nanga ponga mutu na memakio et pas babandi moi ça lobi na sala nini metitima na lingo fongo la plateau nanga na zanga moko te une surprise agréable na MP Domi. Fête maritime MP Domi na Katia Aaron. Boya ebele bokozala fuma de cité. Numéro ya téléphone na biso yango oyo eza affiché.
hésiter te kubenga biso benga parce que ici chez nous il y a toujours 100% sûr biloko na eko koma malamu okozala vraiment de cité bon pour ça vraiment bobongisa bakoli na bino na date oya le 23 novembre 2018 le 23 novembre 2018 bon pour ça vraiment na babakage na bino bokozala de cité maboko na biso kofongoma tozo yamba bino boyi malamu vraiment na kati ya agence MP Domi Fouette Marekini tozo zela bino bopusana bokozala de cité check Merci vraiment Metitima pona kofongola plateau na ngai. Nazana bandeko na ngami balé awa na kati ya plateau. Bonjour Papa Kikoso. Bonjour les grands journalistes Billy Mbiye. Papa Kikoso aloba kaka otuna ngulu boyebiti. Yazaka na système na otuna ngulu. Mais lelo na yebite soki ayena eloko asika nazo yebate. Papa Kikoso mono ya liboso epa ya bato bazola na Congo Tchèque. Na yebike bato tu balanda Congo Tchèque ba fanatique. Ba sepelaka na yo makasi nengo sala émission na bo ozong saka batu pena. Que muto to azana problème tant yozo lo baboy azozonga na jika mais ambalo na lo ba to retourna ngolo te mais ambalo na zolo ba to retourna nzambe. OK, merci beaucoup Papa Kikoso. Papa Kikoso lobi ambalo yo to retourna kaka nzambe. Na mo panzi na nga ya loboko na nga ya mwasi Maman Zidel bonjour. Bonjour papa journaliste, merci pour notre opportunité au PSanga toujours ya koyeba ko partager ba suggestion na ba public na biso batala biso. OK, merci beaucoup. Et j'en profite encore de cette occasion de saluer d'abord Julie Mambote, ma cancer propre, Kodé la maman place aux Ali, Bambote Belé. Bon, bandeko balandi. Awa tozana kati ya plateau na ngai, lelo na lingite kosona na kati ya plateau, na lingito pesa ndeko parce que azana passe azana kati ya hôpital. Papa Kikoso, mwana mwasi oyo azotu na biso alobi asala ndenge nini? Ayebisa mobane vérité to abomba vérité. Nasir na lobaki ke aotu na nzambe. Na ba ipona nini? Omoni na vie to linga ko sala ba maramusu te kana sentiment to sala kapo batu ba mona biso ke to saini to salite. Avant au sali kamufo ovanda retourna na ba conscience. Ovando tout no conscience no est-ce que loko na ça les a bien. Yango moni batu musu balinga basi na bona ba camarade te pona ka papa ba maramba boya. Ndeti ngai moi sinanga na linga na ba camarade te. Ata mukieta a jamais à cause na ba camarade. Mais mutu pe à cause na camarade quand même. Ngai omoni nga lelo na yebiso clair nga lelo na rolinga te moi sinanga za na ba camarade. Po o e kozele moi si o lelo ezani. Ezaka ba camarade te. Ben intoxication baninga koya ko intoxiquer mais ba yeba te tamsu grâce ndenge bakende ko adopter mwana wana yango nzamba fongoni bango ntela moni ke basali eloko o baninga musu ba kokosala te pourtant ba adopter mwana ba ozomona ba rotangisa ye ba rosunga mwana na ezate ke ne batia komba mwana na ba bien na bango ezate ke mwana na soki lelo amoni mama na boti mwana na ya o considérer mwana na leki na ete a osunga e kakati. Et ça ben grave psycho. Faut yebsaka mobali vérité a bombele wap. A bomba te eza na sensité. Faut kaka aloba vérité pour erreur eza yemoko. OK, merci Papa Kikoso. Mais nazolinga na tuna na mutuna moko Papa Kikoso. Bandeko balandi. Ce qui Papa Kikoso lobi ki mama oyo aloba vérité. Mais mokolo oyo babandi bayaki faso ba betaki mobali na ye. Façon ba betaki mobali bandeko balandi botika. Mobala salaki 2 semaines. Nandako azokende kaka ke hôpital azongi na frappe azwaki. Soki mobala yo comprendre que mo frappe nyoso na zwaki wana mwasi nanga muto atina kisiko ba criminel oyo baya ko betanga. Est-ce que mobala olimisa mwasi? Bon na ndetse na eloko esalami wana ezake mwasi asaki on a volonté na été et ça ben intoxication. Papa Kikoso toza la bato vraiment Papa Kikoso. Mwasi nda kenda ko ekoluka camarade na ye ayebise ke na ko sala ndenge nini pona likamo camarade ayeba kiteke ya adopta mwana. Yo est-ce que lo ngi pona o clôturer. Ozo clôturer émission na ngana no site clôturer ndé. Ko limbisanga pona mo clôturer pona o bakisana sou mwanda mpo mama paloba.
maman asalaka effort ayebisaka papa vérité po abomba te fo ayebisa papa vérité siko ndenge bazawana ezaka obligé fo baluka mwana na basandini bazongisaka mwana na. Ok, merci. Ozayo moko na plateau te na zongi na côté pa Mazel. Maman oyo kindeni lisolo ezali na pa na olobi. Papa naoki pasi lisolo yango esalinga vraiment mawa mingi. Kotala oyebi avant msuto sa likambo. Il faut ozala no na molimo na nzambe. Poso za molimo na nzambe babilo msusu eyelo te na mutu. Tango bozwa ka idée ya ko adopter mwana. J'espère que vous allez ka yo na mbali na yo. Tango bozaki bino na mbali no bondi bo asima ki responsabilité moko boy. Boke bozui. Oboko liepé. Siko pourquoi ba idée ya mabe koki koya na mutu. Soki idée ya mabe yaki. Pourquoi pas au consulter nzambe o ya eba ko sonde mitema ya batu. Pona nini bongo. Nanu tant bokene ko adopter parce que bo limiter nzambe. Bo moneke nzamba za capable de msu na 10 ans ou 15 ans pesa bino mwana. Bondimaki déjà lo kwa. Tant bo adopter bo koli mwana. Est-ce que soki bo bombela ki mwana na secret que bo adopter et que bo kotise ka na liste ya bana nyoso nzamba ko pesa bino. Makambo eko komata. Pona nini boye. Lelo ke ba condamné kama camarade a un problème te. Camarade a un problème te. Ce qui est moi sana azwa ki courage au vendre camarade na eta yebise effectuel nga yebandeni. Pourtant ba kena ki lubumbashi ba kesela mamakam na bango kuna camarade azala kite. Mama na moni yo olinga nini kozwaka ba para bato excusez na lobi boye. Po mama ayeko omona vilelo nde tozalaka boye. Ya lobi ke camarade na problème. Yo kasiko na vie nde tozalaka boye. Soko lingi osunga na vie. Soko za na problème ozo tungisa yo, il faut keneka ko kabola onka na mutu. Ozui likambo wana memi on pa mutu ke bova na mutu bandi ko expliquer po mutu ana peso conseil. Po solution malamu ezalaka yango ya par nzambe zaka ko beteli mutu lisolo nde mutu peso conseil. Eza mabete. Mais ye moko tant muninga na pe bon, yo lobi muninga. Tant muninga na pese conseil ko ye mo muta conscience siko. Kasi yango na lobi te papa. Eza neti bonga na koza na likambo na kenabi na luki Jili Mambote a aidé nga na conseil. Est-ce que Jili Mambote conseil nyoso opesa ngeza ka ya mabe? Ekoza peka ya mabe te. Po ngaye mo avant na consulter Jili Mambote c'est que ngamo na vanda ki na ebike nde na omemela Jili Mambote lisolo o ata pesa nga conseil ya bien. C'est que ngamo ko na mutu na nga déjà mutu se beba ke ebike ti na oloba boy. Na oloba likambo se basala nga avec intérêt papa. Non sala ngo sans intérêt ndenge nini? Tona yenga bo Joseline Muzitu ça va ta problème naza nango ezabo meke mpe ko edenga Joseline Muzitu abina nga pona nga lidi na moni ke sala bo tellement déjà ba penser na ngeza mabe o nyoso Joseline oloba nga na oyoka monte ozomona. Mais merci beaucoup maman Lydie. Ye apesio atindi yo ayebiso abike sala boye po ezala boye sko yo moko mukolo nzoto tango batindi yo ke sala boye po ezala boye yo mosko tango vandi obule otalike ndetinga na obule na ngaya na obule mais maman wana pena aza mutu mabe afongolaka motema. Ok, merci beaucoup nazolinga nanu nazonga muke kuna epa ya metitima mwana mobali anzoto mike bande ko balandi ya Congo check mama oyo azoluka vraiment ba conseil na biso. Mama oyo azana posa ba commentaire na bino. Mama azana posa bobenga ne bobenga kabiso. Bobengi boye bisanga ke non l'artiste c'est des artistes. Biso tomoni boye. Yebisa mama wana boye. To komani lisusu pona ko sunga mama oyo. Eloko nga nazo mituna nanu question nga moko awa. Bino bopesa nga na réponse na batu nazana bango na plateau. Ndeko ya mwasi oyo muto asolaki na babandi baya na ndako. Il fallait que ça babandi ke bo panza biloko te. Bozo mbongo bato mwana mobali oyo te, bo beta yete. Mais babandi baye, babeti mobali. Bazu mbongo mobali, ba panza biloko ndako ndenge uyibika babandi tso bakoti na ndako ne basalaka. Basali désordre na ndako, bazu na mwana bakena ye. Na mama oyo mwana mosi azoloba, est-ce que soki na yebisi mobali nanga ke nga mutu vraiment na bengisaki babandi. Est-ce que mobali nanga kolimbisanga? Papa, eza pasi. Pourtant mobile ko raisonner ti bayaki ko torturer nga. Nzoka mutu azaki na sima makambo eza mwasi nanga. Je ne crois pas que mobile akoki kozala kambala moko bo alimbisa ye. Bongo sort ya mwana wana. Qu'est-ce qui prouve que mwana na envie?
te solo ki na babandi ke non ndenge za boye so boke na ye bobo maye te azala ka envie tala bandi bazala déjà na esprit moko boye la bango to mona ngo pe ba totala kana même na ba film ba biso ke kota sala bo me bango tellement j'ai esprit ma betango yaka équiparate ba mema ke yo za save mata na nyonso tout ye mama na ayebisu ta mwana ba atindaka ba enlever eza pasi nandimi te papa osoka yo ki vérité qui a limbisa moi ça nandimi je ne crois pas papa journaliste je ne crois pas ya solo wana yokana makambo l'idée azolo babi papa limbisa te bon atanga pe na limbisa te mais l'essentiel kanda bimisande ka bosolo oh ah oui na limbisa te mais l'essentiel le baka bosolo pose à libérer et c'est siko soki alobi bosolo balimbisi te tina ni ya kolobela bosolo ata bombi siko soka bombi problème des ans nzoto na e banako kutana kana makambo banako kutana makambo banako kutana makambo po eloko ya salaki yete mutako sala po oya ke ndoko ko adopter kuna za Angela bato ayebaki eloko te ya ke ya zui ya ye na ye elaske lifuta na masumu ya ngwana il faut la vérité aza obligé à koloba vérité parce que loko la déjà likambo camarade ayebi po camarade oyebi ba camarade camarade boko liana e 100 ans combien d'années mukolo linga ka oka esprit moka yeli a libia ke ko dévoiler secret surtout ce qu'on vit à libala no on dévoiler po nandimité camarade na obomba secret wana ah nandimité vraiment nazo ko insister nandimité et puis pourquoi ko ça biloko andengwana un an bo limita ki nzambe beke ko adopter falo ndima o assumer responsabilité tina suka eza lisumu te papa eza nango lisumu te siko bato bake ko adopter yo moni pasi wapi basali mabete batali na tanya soto bango basali bazozwa mwana te yango mo bakenda kiton bake ba moni ke pe ba adopter ba ye na mama koko nane ko adopter te mais reka ezaka ke il fallait pas alobi ba limiter nzambe po bakenda ko adopter ba ok ba tutu ba adopter bana ba limiter nzambe si on a lobby na sens wana tena tunyo pe question bato tout ba adopter babana baza ebele awa soto bito tala bango na ba pasteur pe bazana banda kuna mo ba adopter bana po na simanza bando pesa bango bana est-ce que ba limiter nzambe mais oui ba limiter nzambe pourtant yo ke adopter après quelques années au boti ce comme ça non salini mutu mususu adoptera mwana na ndenga mabete batali ke na ndako fo bazana mwa mutu moko boye po azana ndako yango ba mokete anatana to sani to adopter no mwana to sani na ndako soki nzamba kopesa biso mabote za problème te nzamba za nzamba mawa e osale le côté mais to adopter mwana to zarana eza grave te mama koloba sur le kolobi te na sepe na ngote bon so lobby ACP ko engager ngai ngane mna lobby selonga parce que Bible lobby tout est possible à celui qui croit muto azo croire ata 50 ans après 80 ans a obota yango na lobby na sens wana et l'axi que oyebi non ko adopter non premièrement eza no lisungi eza batumsu bazo souffrir na bofelina baza bana baza ebele ba mama bakufa ba papa bakufa batika bango ba mikie so mutu ake ko adopter ye eza teke na façon mabe tom so bake ko adopter pe poponi ba longo ya pe ata mwanda mwa charge na felina bango pe bazwa ta baboko ya eponza mapambola bango eza mabete mama eza mabete eza mabe na sens wana tango yo ndimi ko adopter lobi nzamba pesio falaki a héberger kaka mwana wana tant que mwana na ye pourquoi sou makanza mabe ekotaki na mutune pour lelo ba enlever moi et puis avant non ba enlever ba torturer mobile yo za sir pena papa na yo ki vérité alimbisi yango moni bergembi mwasi aotika la kaka mwasi akoki ko changer ata mukolo moko te mwasi aza être moko na ebite soki na ko tchaye na banane mwasi na ebite tom na ko tchaye na ba cochon ou ba ngou oh non koloba bongo te papa koloba bongo point obi pourquoi na bibongo komona na art oyo mama na salaki soit azaki mutu normal aza na conscience akosala te moi aza cochon aza ngulu bon pona ngai mutu nyonso asalaka erreur mutu aza parfait azati mutu akoka na nyonso azati l'erreur eza pona bato jamais to ko loba yo ndengo za depo bota mosala mabe to sala batu non oza mutu elo mwe ko yelo osali yango par après au regretter eza mbali boso salami loko erreur wane komi simango kaka
avouer pe vérité à lobi kaka ceux qui kita mobali wana soka ko limbisa et dépendre na papa ceux qui pas komona ndeni ya kosala ngasiko passe na ngeza mwana oyo ba enleva sort na ye eza nini yo ndenge loba pourquoi maman ozwaki makanisi ya boye kosala eloko ya ndengwana eza kitoko te ba mama oyo baosala boye oyo bawumeli na ndako mabala mabota nanu yete kanga motema tia nzambe en épreuve akopesa yo mwana pour que biloko ekoma lisusu te. Ok, merci beaucoup vraiment na balandi nyonso ya Congo check check boyoki ndenge nini mama Lydie alobi boyoki pe ndenge nini papa Kikoso alobi nakoloba na bango nyonso bazotelemela likambo yake no ndeko na biso ya mwasi oyo akende epa mobali na ye ayebisa ye vérité aloba keno nga mutu na memaki pena babandi na kati ya ndako mais na kotala pe vraiment likambo so ekomi epa mobali c'est que libalo ekokufa parce que lo lenge oyo ba torturaki pena mwana mobali na yebite mais soki azana bolingo ya mwasi na ye akoloba esoka ka entre biso tokende lisusu kozwa kaka mwana na biso wana toya na ye lisusu même bala ya sima mama soki ozuize miami bale soki bozwi mwana wana ozuize miami bale kobenga lisusu babandi te po ya mbala oyo bakobomela mobali bayeka boye ba torturer ye mutu muso kotie penata serenge ya mabe mobali akufi. Merci beaucoup tokomi na suka ya émission na biso lilobono ya suka pe na bambote na yo mama Lydie lilobalanga suka nzamba sunga azala na kati ya famille wana ntango mwasi akoya kosenga pardon papa azala na motema ya kolimbisa ye parce que aza mutu malgré commettre berero prochainement na ndimi te akosala ngo susu bambote nanga na Jili Mambote na Joseline Mozitu na pesi bino bambote numéro nanga contact eza 00 243 89 43 11 290 00 243 89 43 11 290 pesi batnyos balinganga mbote. Merci beaucoup maman Lydie papa Kikoso tokomi na suka esi de na lobaki déjà que moi ça cochon azangul non ko permettre olo babongo te c'est que biso nyonso batu tozala bande kwa basi na batu nyonso bazaka ba cochon soki ozoza na sens onga na olobela mais ongo lobo yo zo lobate on se comprendre moi ça za cochon yango le rona. OK merci bambote na yo Medi Miyak est toujours Medi Miyak Black Mafuta Boga Mondial Black Mafuta Boga Mondial bambote bele kotoza kuna venanga dandikiala tokos. Merci beaucoup Nabalandi 089 64 75 497 89 64 75 497 waso bobengi bozwa Kikoso direct. OK, merci beaucoup pour la présence na bino na kati ya plateau nanga. Merci lisusu na sima caméra metiti mwana mobali o yanzoto mike chocolat chaud mikolo vraiment na éviter mafuta nini mecho zo pakola faso zo bima na sima ya caméra non siko ko sekaka te pour la sanga nzela ya minu meti ozo sala mabe makasi. Merci vraiment na papa Sibo Mutombo leader ya Pembe place ozali bambote ebele bambote lisusu epa ya cœur sensible la grande série ya mutumobi maloko langa place ozali vraiment bambote belé na pesi lisusu bambote nanga epa ya Hervé Kungu masa nanga propre na États-Unis mobile ya batuya iket sala sans oublier Codé la mama Taylor Van Damme Evanda original Carmel original place ozali sans odakosa yanga ya kati mutokota te kanda ibongisanga mboka te place ozali bambote ebele tokomi na suka ya émission na biso ya mokolo ya lelo tokutana lisusu na émission oyo ekolanda soki nzambe ayete. Ciao. Une surprise agréable na MP Domi. Fête maritime MP Domi na Katia Aaron. Boya ebele bokozala fuma de cité.
numéro ya téléphone na biso yango oyo eza affiché ko hésiter te kubenga biso benga parce que ici chez nous il y a toujours 100% sûr biloko na ekokoma malamu okozala vraiment de cité bopusana vraiment bobongisa bakoli na bino na date oya le 23 novembre 2018 le 23 novembre 2018 bopusana vraiment na babakage na bino bokozala de cité maboko na biso ya kofongwama tozoyamba bino boyeyi malamu vraiment na kati ya agence mp domi fret maritini tozozela bino bopusana bokozala de cité check Congo check TV Yasibo Mutombo Congo check TV Yasibo Mutombo